na yabi ko fiolo mide pona pakole buzoba ya yena mwana na ete na yambi ko fiolo mide pona banda ko tuna selon ba piki mwana na ya lansaki te na yambi ko fiolo mide pona tuna ye survie ya mama cité na yambi ko fiolo mide pona tuna ye survie ya ex mos na yete na yambi ko fiolo mide te pona tuna ye pona makambo moko de kaka soki te na yambi ko fiolo mide parce que andimi ko ya na plateau na biso poto beta masolo ya concert na ye to beta masolo ya album na ya bimisa mama wa taifa ejikati mopa wa respectaka ba journaliste ya mboka na ye mais ba journaliste ya mboka na nde ba respectaka ete pe balingaka ete na sime maloba na lobi soko za mopanzi sango za wa okoyokanga déjà tango yo mopanzi sango ya mi musicien na plateau oyebi pe bien que na ya mi musicien na ta o azali ko sala promotion album azali ko sala promotion ya concert azali ko sala promotion ya ba projet ya carrière na ye ça n'a rien à voir avec sa vie privée yo journaliste to chroniqueur to chroniqueur o suivre makambo ya vie privée na yo ya vie privée ya artiste o chango na table mama wa taifa ejikati déjà différence za makasi na biso ezala na ba camerounais ezala na ba sénégalais ezala batutu bayebi ko sala différence ya koyamba musicien oyebi ke musicien oyo na yambi ye ezali po beta projet na ye mama wa taifa ejikati. Bon dimanche mes étoiles, bon dimanche mes abonnés, bon dimanche tout le monde. Nayebi ke boza bien, boza la paix. Malamu koleka pona kolanda émission na biso tolo bela nyonso to bombelo côté elongo na Jika, la mère des nations, la sœur des nations, la yaya des nations, la petite sœur des nations, la maman des nations. Ça dépend na ndengo zozuelanga. Soko zo kinenanga na côté ba maman des nations, yaya des nations, petite sœur des nations, ma fille des nations. Ça dépend ça dépend. Na ndenge yo moko zo kinenanga ngai. Le sako na babone nyonso ya sako na batutu bafane ya mama si la reine mère moi si nzambe quoi moi soyo ako sala makambo na ye lo sako na bafane ya Tigre Molodoy l'enfant béni de la RDC lo sako na batutu oyo bayebiete Jika TV News tozali kokende na bango ensemble na pesi bino mbote bandeko na ngai ya bolingo bao na futa keloko te bayaka na ba commentaire batiki empreinte na bango batiki bilembo na bango batiki makamu na bango babongisi oyo bango na bango moko na volonté na bango baye ko tia commentaire na bango na pesi bino merci koleka makasi vraiment rien à dire que le bon Dieu vous bénisse abondamment merci beaucoup la famille. Mon pa au couple Olomide ezali ko séjourner na kati ya Abidjan. Oui. Séjour na bango na Abidjan za ya pamba te kasi ezali ya kosala promotion médiatique ya hippodrome. Ezali ya kosala promotion médiatique ya hippodrome. Bande kolelo na zana mituna ebele. Ezali ya kosala promotion médiatique ya hippodrome. Jika eza nango concert eza festival. Lokola betaka na poto te alingia beta na poto me eza nango concert ndenge boke nango te Jika eza festival. Nga siko na lobi eza la festival, eza la concert. Lokola to associé mutu te. Biso moko tolobi ke eza hippodrome eza concert na biso. Et annonsama ki pe kala mopa oye moko annonsaki yango pe kala. Donc concert wana ezala festival. Ezala kermesse. Ezala bar. Ezala nini. Bana mopa o tout ba ozala. Lobi mama na ngaza na États-Unis a benyinga lobi Jika Nasina sombi billet, maman, je te salue là où tu es. Jika nasina sombi déjà billet nanga. Ba maman na ba papa. Ba maman millionnaire, ba papa multimillionnaire. Ba fan ya mopa o mokonzi. Ba fan ya mama si. O ya monde entier. Ba lobi bango bazo bongama. Parce que le 29 juillet ba koyoka mutute.
Le 29 juillet, bako sala la discussion na motuté. Le 29 juillet, bana lisolo ya kobeta na motuté. Le 29 juillet. Bango hippodrome kase hippodrome. Alors, sobino bo beti na coulisse. Ya festival. Pour étouffer actualité et le bela biso le roté et ça la rien la famille. Parce que biso déjà toyebiké eza cancer. Yo po yebike eza cancer. Eza pona mutema mabe. Yango lingui o transformer yango na festival. Bino bokendaka ba festival to monaka yango. Est-ce que biso toyaka kobeta masolo? Toyaka kofandela yango? Te. Toyaka kosolola pona yango? Te. Biso awa tozo solola pona hippodrome. Rien que ça. Ce que yo moni ke sali yo pasi et déranger yo et tche yo mal à l'aise ozali susu penza bien te et salo penza motema likolo mais fanda kimia betango kara. Fanda kimia betango kara. Déjà ndenge bo assumer ke kozala eza festival eza bien parce que bino bolobaki ke ezala te. Omoni hein? Déjà ndenge bo ndimi ke ekozala eza bien. Ndenge bo ndimi ke ekozala eza bien. Eza festival. Ndenge ka bo ndimi ke ekozala eza bien eza mabete. Eza bien eza mabete. Déjà côté wana toche bino bi moko ko sakana te nanu concert esalemi te. Jika Koffi Olomide a respecté ka ba journaliste mboka na yete mais akenda ko respecter ba journaliste libanda. En état mopanzi sango ya balabala te mais bien formé. Nazali ko confirmer que oui. Mo pa respecta ka ba journaliste mboka na ye mais ba journaliste mboka na ende ba respecta ka yete pe balinga ka yete na sime maloba na lobi. Soko za mopanzi sango za wa okoyokanga. Déjà tango yo mopanzi sango ya mi musicien na plateau. Oyebi pe bien que na ya mi musicien na ta o azali ko sala promotion album, azali ko sala promotion ya concert, azali ko sala promotion ya ba projet ya carrière na ye. Ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Yo journaliste, to chroniqueur, to chronifuat, o suivre makambo ya vie privée na yo, ya vie privée ya artiste, o tiango na table. Ozo zela artiste wana azong sela yo nini na retour. Voilà la différence entre nous, des journalistes congolais, na ba étrangers. Oh, ils ont respecté ba Ivoirien, non, ba Ivoirien ne ba ont respecté. Ba Ivoirien ba yebi ke Koffi Olomide za légende. Ba Sénégalais ba yebi ke Koffi Olomide za. Déjà différence c'est ça makasi na biso. Ezala na ba Camerounais, ezala na ba Sénégalais, ezala batutu. Ba yebi ko ça la différence. Ya ko yamba musicien oyebi ke musicien oyo na yambiye. Ezali po beta projet na ye. Na yabi Koffi Olomide pona pakole buzoba ya ye na mwana na yete. Na yambi Koffi Olomide pona banda ko tuna selon ba piki mwana na ya lansaki te. Na yambi Koffi Olomide pona tuna ye survie ya mama cité. Na yambi Koffi Olomide pona tuna ye survie ya ex mos na yete. Na yambi Koffi Olomide te pona tuna ye pona makambo moko de kaka soki te. Na yambi Koffi Olomide parce que andimi ko ya na plateau na biso poto beta masolo ya concert na ye. To beta masolo ya album na ya bimisa to beta masolo ya Koffi Olomide. Voilà la différence. En fait biso ba congolais toyebe loko ba bengaka professionnalisme te toyeba yango te. Professionnalisme etikali pa ya bapaya. Même respect Koffi Olomide zo pesa ba journaliste ya bapaya yango pesa ka ba journaliste mboka na biso. Mais journaliste mboka na biso azongisela ka yango Koffi te. Ya yebi ke soki atuni ayambi Koffi po émission etalama esengela loba na Koffi buzoba
esengela tuna Kofi Buzoba ba question na ya Buzoba wana yango ba page kokata batie po epesa polémique émission na yetalama abosani ke mutuna yambi ye moko égale actualité. Donc pona yamba ye esengeli na tuna ye lisolo ya mwana na ye. Tozu exemple ya Mama Si tala na nous respect. Mama Si afandaki nango na plateau ya ba Ivoirien. Je crois Fabrice Manda Orubando tshela image. Elle était à l'aise. Elle était bien respectée. Respectée. Ambiance ezalaki au top. Que même si Mama Si azalaka timide, place wana, place à timidité à Mama Si ezalate. Elle va parler parce qu'elle était tellement à l'aise. Ambiance na plateau ezalaki impossible. Otika la royoka jamais Kadi Touré kotuna Mama Si. Pourquoi au salara boye na mobile ya fait kingand jamais. Otika la royoka Yasmine ya tuna na Mama Si ke toyoka ke yo sa boyete ba rotuna ye kaka concernant musique na ye, concernant musala na ye, ambiance koleka, concernant yango pe salemaki. Voilà la différence. Pona roloba ke no Kofi Olomide respectaka. Ba journaliste ali banda a respecter ba journaliste mboka na biso sipo. Biso ba journaliste mboka na biso nde to respectaka ba musicien na biso te. To pesa bango place te. Na ba plateau nyonso mopa waleki. Ezala pa evidero. Ezala wapi. Place nyonso mopa waleki. Ozo sentir que aweza différence ya musala awezo la kisake mutoyende musala mutoye promotion donc il est à l'aise. Mama Si elle est à l'aise. To mona ki kuna ba poster soki nani ezate mikolo ozo sala boete toyoka ki ezate ba yebi ko sala différence entre musala na bango. Et boyebi ke mon port ko déplacer na molonga ni na ye na mwasi na ye ezali na cadre ya musala bazuita na bango pona ko annoncer batu bazuita na bango pona ko signaler batu ke eloko moko ezali koya et bazali libre ozo sentir que mon port azali ko s'exprimer na motema na ye pas ça koloba ozana kati ya motema na ye. Mais ça ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose avec ici. Okoyeba te ke ndenge na yambi baoba ya musique africaine esengeli nanu nami pesa longo na ngai moko na respecter musala na nga nami accepter na loba ke oui lelo na yambi mutu munene na plateau na nga. S'il s'agit na kende ko kundura même premier album na ya sala na kende kundura ngo so ba question sili pondo ngai na yeto tourner toujours na kacha carrière nga na yeto tourner kaka toujours na kacha musala nga na yeto tourner kaka toujours na musala na yeto kende libanda te. Mais botika kawana bokota kana ba caleçon botika kawana bokota kana ba chambre ba musicien. Voilà pourquoi otika la jamais comme on otenga ba respectaka o ngate ba respectanga te jamais kotika la kozala jamais. Jamais de la vie. Promotion qui est kitoko. Ça veut dire que Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, tout est au courant que hippodrome est le 19 juillet. Au calme. Boye boka telanga parti ya polémique et bimi na ba émission nyoso mopa wa tamboli. A poser bino question. Boka telanga parti ya polémique et bimi na ba émission tout mopa wa sali. Parti wa nezate. Parti kako e bimi baye ba tiango na ba émission na bino awa na ba page na bino TikTok na ba page na bino Facebook ya polémique par e kozala te parce que côté kuneza ba akenda kinde musala. Comme ça la promotion ya concert ya hippodrome rien que ça. Voilà biso tout kosekeza tina lino forso zo mona bazo tia Mama Si à l'aise yo soko yambi Mama Si il suffit ozalaka pro kingandi
omona ndengo bandoluka po batu na yo basepela ndengo bandoluka po kitisa mama si na plateau omona ndengo luka po kitisa mama si na plateau. Voilà pourquoi omona ke na Congo nga na kitisa mutu na nga liboso ya mami ilela na kitisa mutu na nga liboso ya mami ilela yaya mama na biso yaya na biso ayebi kosala musala na ye. Voilà pourquoi elle est respectée de tout le monde. Mututu ayebi kopesa mami ilela place na ye. Mututu ayebi kopesa yaya wana place na ye. Pourquoi yaya wana tikala kokota na buzo bate. Ata lelo ngande na zolobela mama si na zolobela mopao na zolobela inosbi na zolobela jamais na roki ko finga mutu pour na honneur ya musicien jamais de la vie na roki koko c'est la mutu makambo pour na honneur ya musicien pour musicien changaka na osala ngote na osala ngote. Si c'est le mal on va parler du mal, si c'est des bons on va parler des bons. Vous ne pouvez pas nous obliger, quand quelque chose est mauvais, vous ne pouvez pas nous obliger de parler de quelque chose qui est déjà mauvais. Vous dites que non, on doit parler de bien de ça. Non, non, non. Voilà la différence. Voilà la différence. Les Ivoiriens, bayebi musala na bango. Les Camerounais, bayebi musala na bango. Ce n'est pas notre problème pour dire que non, azouaka ba journaliste, y a ba pays étranger, n'a valeur que nous. Biso to banana ko considérer, y pour y considérer biso. C'est très difficile et c'est compliqué. C'est très difficile et c'est compliqué. Je crois Azo continue toujours la promotion à hippodrome. La promotion à hippodrome, aux hommes qui sont kende. On doit comprendre que non, on doit acheter les billets. Le 19 juillet, il y aura quelque chose à Paris. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas du blague, c'est la vérité. Mais ce n'est pas ici. Une émission égale 80 émissions de polémique. Une émission seulement égale 80 émissions de polémique, 80 000 lives des insultes à cause d'une émission. Pourquoi? Parce que journaliste Alinga qui a ça la combo. Journaliste Alinga qui a ça la polémique derrière artiste Oyayambi. Akokaki kopesa ye place à s'exprimer à loba o ezali musala na ye loba peut-être ayambaki musicien ya papa toya wa loba kamingi mais na stade otozo kende ko felo midaza na besoin ya ben silté mama si ana besoin ya ben silté parce que baza bien concentré na musala na bango ba même pas na temps ya koyoka qui a dit quoi, qui a fait ça. Non, ils sont tellement concentrés. Couple moko qui toque. Ce que ça bateau va rêver que non un jour biso to fanda est impossible. Couple moko zali ko tambola moko likola mususu. Baza ko tambola na ba projet na bango na mutu. Bazali ko avancer pe bazali ko kende liboso. Otala na bijambo otali ba image lobi Seigneur. Ça c'est honneur. Les Ivoiriens, je vous aime. Maman Honorine, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des peuples bénis. En tout cas, côté travail, vous êtes à féliciter. Vous êtes des meilleurs en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Rien à dire, ce n'est pas un débat. Vous nous avez prouvé. Partout ici, comme il n'y a pas de blague. Pour nous, ça. Jika toyoki ke soki baboye bakei eloko moko ko salem la famille omoni ba musicien bomonak ba président ba orchestre baza ba mabende ba musicien bomonak ba président ba orchestre baza ba mabende bana ba défaut na bango mais yo lelo za musicien so ba lobby ozwa po ya président na yo lelo ko kangote okokate bato loko ba kofi ba vivre ba ku ya modèle na vie na bango bayebi ba vivre ba ku moko ta mususu moni que c'est fini kombo wana ya kofi ekobeta magali sute esili me bolali bolamuki boyoki kofi bolali bolamuki obosana teke tozana kati ya 38 ans d'existence ya quartier latin tochete existence ya yemoko na monde de musique
ezana batamu susu bolali bolamuki bolobi esili pona ye kombe ko beta mate do atali solo moko ko beta makali sute concernant Koffi Olomide mais bim abetami amati lisusu baza bapongo eloko moko te koko stabiliser musicien le quoi Koffi Olomide jamais bo sepela bo mona ezana bomoi bo sambela makasa azalaka na bomoi. Oui la famille na étape oto komi nango musique ya mboka na biso ekomi na jeu omona étape oto komi nango succession komi passe nani akosimba bendele ngwende ya rumba azate tozomona bande bana na biso baleki na biso quoi inosbi oui aza partout maza kilelo Koffi fo botika ye parce que musique rumba ya mboka na biso eza en jeu ye fo azala muto ko remplacer azate la famille azate les restes eza plaza na koplage na koplage koplage na koplage Koffi Olomide botika ye botika mopao azala na bomoi et sachez bien que misala ya Koffi Olomide ya kosala eza tellement ebele ke bondima te ifi enta ye moko alobaki tosala nde musala soki bokolobela biso bolobela na musala na biso so tosala débat na musala so tosala débat tosala ngo na musala tosala ngo nelo mosusu te eza nde ta oyo iso umena yango nalobi botika Koffi azala place wana remplace aza te botika mopao azala place aza remplace aza te apesi bino ningisa alobi to discuter to bunda na musala na nika musu te oyo fininga na ortala yo te o fingi osali polémique oningisi internet ata réponse ya linzaka ata kotala yo ata ko répondre yo epesi makambo to koti ndako tant osalaki polémique wana tango ozwaki makambo wana falaki obima obimi te po déjà okufa okinganda sali boye bokomi kolie komone même na bibembe alobi na koloba te soki toko discuter to discuter na musala soki na koloba par rapport ya ona yebi na musala voilà pourquoi la famille est-ce que baso ko kalsu koloba ba ko kate ba ko kalsu ko bunda ba bunda te biso tout tozotala hippodrome celle date eza le 19 juillet moko kake kangami mi balete to mi satute tembeza pete to bunda pe na motute date eza ka moko olingo linga te date wana ka nde kangami ozala d'accord na biso te ou pas date wana ka el date musu te ka wana ka nde to zanango journaliste a Congo yeba ko respecter muto yambi na plateau po muto yambi na plateau a respecter yo baninga botala baninga nde ba osala ba émission epeso gu epeso lengi ota l'émission bo lobi non seigneur o eza monde mususu mais baza ba africain biso na ba ivoirien to andenge moko même comportement même caractère mais ba yebi ko ça la différence entre musala et vie privée est-ce que ba moni place ba toucher mamasi o moni place ba tangi ba kombo ya batu baleka o moni place ba zui ba kombo ya batu bachie na mituna bango kutu bazate ba yebika mopa wa ye na mwasi na ye on doit changer nous-mêmes et les reste après en dehors de ça pour clôturer et ane loko moko te et koko ningisa mutu lokwa Koffi Olomide te na rappeler bino que histoire eza na ba étape mususu mutu penza tali ke tata oya o vivre le sauté ye penza ata na monde musique esili ye penza li solo na rebeta mal sauté ye penza c'est fini ye penza sili masila te tous ensemble concentrés pour hippodrome concert yané concert moko kaka les restes ça ne regarde pas mama si la reine mère azo dondo pembe na molongani na ye soko lingite kanga motema soko lingite melama ya Javel
Tata Nzamba yamba yo. Merci beaucoup na bino batu bolanda ki biso. Ba commentaire na bino nde mituna na biso to émission na biso o ekolanda. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. Bon dimanche à vous tous et bon week-end ensemble avec vos familles. Je vous aime et je vous adore. Bye.